Bonjour, bonsoir, bana maman, bisika nyonso bozwami, c'est Noela TV. En tout cas, la famille, la chaîne, hein, bisika nyonso bozwami, nyonso bozwa vidéo na biso, s'il vous plaît, kandenge tolobaka pe, kandenge ezalaka kaka, like, partager, s'abonner, écouter vraiment la famille, ekosala biso bien la famille. En tout cas, na pesi bino bambote na Asie, na Europe, na Amérique. En tout cas, biso nyonso pe bino nyonso nzambe na lola oyo apesaka pema ya ofele aluka kobatela biso nyonso parce que sans nzambe ezali mobulu pe sans nzambe tokosala eloko moko te na makasi na biso yango tozalaka kaka ke biso foto bela d'abord Kombo ya Nzambe parce que yende aza le roi le tout puissant. Bana mama en tout cas Karine Mokonzi la baronne alandaka pe ayokaka amonaka. Bo yoki ndenge azoyebisa bino ba chroni mama ba chroniqueuse que sujet na minito pour instant ezali Karine Mokonzi te ezali pe Dimi Belaut te ezali bosa la promotion ça fait tikali 4 jours artiste Ranabiso na kombo faire regola aza na concert na ye ya munene na arena Adidas olie bozala bozo kipe sous makambo ya Karine olie na place bosala ba promotion po bo belela po batu ba ekota batu ba somba ba billet ba oyo nani ba somi na monte etikali moke ba kene ko somba mais non bokomi ko tchaso suminduki epa ya Karine Mokonzi la baronne ke Dimi Belaut akobala yote boye et tout sikoyo ye moko Karine Mokonzi aye koloba parce que distraction eleki ebele hein siko bo sepeli bo yoki ye moko apesaki message alobi ke Dimi Belaut azali mobali na ye moko pe aye koyebisa bino ke Dimi Belaut aza mobali na ye te siko bo beta maboko bo sepela j'espère que boko tia susu te ba life po bana kolwa susu kombo ya Karine et surtout mwana mwasi o na kombo ya Yolanda na kati ya na Dubourg j'espère que oyoki mato yefungwami osepeli beta bamunda beta maboko j'espère okosala susu émission te na kombo ya Karine parce que des gens a koloba tout le monde a yoki tout le monde à l'écoute tout le monde à la page donc j'espère que otikiwana oyoki bazalaki na contrat ya 3 mois pona kosala kaka ba publicité Karine Mokonzi déjà azalaka star yo pe Yolanda soki pe ozali pe na quelque chose na maboko na yo olingo sa elango publicité benga Karine Mokonzi azali disponible azali à la page à la lune azali fry donc pesa ye asa elango pe promotion donc promotion oyo asalaki pona Dimi Belaut tanango esi ekoki sikoyo zwa ye na maboko sala oyo olingi na Dimi Belaut soko osali yango te mama eza pasi pe mawa pe soni asi alobi ke ezalaki pour na ta moko boye ekoki atangi bato oyo nyonso oyo abwakaka oyo asalelaka ba promotion oyo asalelaka ba publicité asi atangi yango j'espère mitema na bino bomela ta mai ya malili boketa na kati ya congélateur bokota bozwa ta ba glaçon bomela bosepela parce que bolapa pe ke non tokotanga susu kombo ya Karine te na Dimi Belaut totika déjà toyoki asi ayebisi biso déjà information ke ezalaki libala te donc ezalaki pona basala promotion donc promotion esili donc bozala siko focus comme ye moko alobi ke bozala focus pona concert ya Dimi Belaut bozala focus donc bolobela ngo bolobela concert bokende pe ba concert boloba te ke nonga nazalaka musika nga bono te bokende ko soutenir artiste na biso ekosala biso bien makasi bolongo la distraction na kombo ya Karine ya lobi des gens avant bino boloba ye déjà azalaki star avant bino boganga ye déjà azalaka à la lune avant bino boloba boye déjà azalaki à la page donc inutile boka osamingongo na bino bosukola mingongo na bino na 20 bozwa 20 bomela mongongo efungwama bolobela makambo mosusu bolobela makambo ya concert donc bokoya kolanda Karine na makambo mosusu
wana vraiment à clôturer yango mais nazotiela bino Karine Mokonzi la baronne mama ya Arieta en tout cas la star nazotiela bino bolanda ye moko ndenge ayebisi bino ok bozala natiela bino volume babino boyokaka te boyoka bofungola matoyi bie bosukola ngo na bacoton boyoka o la baronne azoloba 2024. Donc, dans 4 jours, fait rigolo au bêta. Jésus des nuances. Donc, je vous rappelle que actualité, ils a fait rigolo. Jésus des nuances. Mais ça m'étonne. Au monde, on doit ça l'émission. Karine, on se ça va moi, ça Jimmy Bella ou l'oba vérité. Il y a les actualités, hein. Les actualités, hein. Jimmy Bella, boss, nga Karine Mokonzi na yebanet. Na sa la kombo nanga. Et to sali contrat na vie à 3 mois. Il faut qu'on voit vie vanda. Pour qu'on voit vanda bien faut vanda na kiti ngwende. Via vanda kina ngwende 3 mois koki. Avi na ngande na kanaba vie li passa bambongo. Ndi na ngaba vie gotu mascotte. Ndi na ngaba ya Willy Musheni. Ndi na ngaba moi Mirajabu. Ndi na ngaba Kaska Sireka. Ndi na ngaba commandant Popo ba vie nanga. Alors ce vie siko photo ça là. Li solo vie kombe kende mata. Oh. Mali boso. Elo ni bo panique, elo ni bo panza na wana. Oh, pardon. Botika distraction. Toi na actualité c'est fait rigola. Bosa la ba émission to lobela les 20 les 21. Karine Mokonzi aza actualité te ponga na zara ya libela. Déjà to kanga ya libela. Dans la Chine, Gaulois focus bientôt Ndoulé. Après Ndoula papa Hervé, Troya na bossa sika. Pour cop na biso ya ngwana mutu na cop na ye. Cop a kofula, cop a promo, cop a mozalisi. Voilà. Donc mutu aza besoin komboye bana mata kende ubongisi ka poche na yo, c'est ka Ndoula centime qui est. Non bien congolais. Tom écoute la gentime qui est. Lélo, toi les 16 avril 2024. Donc dans 4 jours, fait rigolo au bêta. Jésus des nuances. Donc je vous rappelle que actualité, ils a fait rigolo. Jésus des nuances. Mais ça m'étonne. Au monde, on doit ça l'émission. Karine, on se ça moi ça Jimmy Bella ou l'oba vérité. Il y a les actualités, hein. Les actualités, hein. Jimmy Bella boss nanga. Nga Karine Mokonzi na yebanet. Na sa la kombo nanga. Et to sali contrat na vie à 3 mois. Il faut qu'on voit vie vanda. Pour qu'on voit vanda bien faut vanda na kiti ngwende. Via vanda kina ngwende 3 mois koki. Avi na ngande na kanaba vie li passa bambongo. Ndi na ngaba vie gotu mascotte. Ndi na ngaba ya Willy Musheni. Ndi na ngaba moi Mirajabu. Ndi na ngaba Kaska Sireka. Ndi na ngaba commandant Popo ba vie nanga. Alors ce vieux si que photo ça là. Li solo vieux kombe kende mata. Oh. Mali boso. Elo ni bo panique, elo ni bo panza na wana. Oh, pardon. Botika distraction. Toi na actualité c'est fait rigola. Bosa la ba émission to lobela les 20 les 21. Karine Mokonzi aza actualité te ponga na zara ya libela. Déjà to kanga ya libela. Dans la Chine, Gaulois focus bientôt Ndoulé. Après Ndoula papa Hervé, Troya na bossa sika. Pour cop na biso ya ngwana mutu na cop na ye. Cop a Jimmy Bella ou l'oba vérité. Il y a les actualités. Bana mama j'espère que bolandi na bokebi boyoki pe Karine Mokonzi oyo nyonso alobi ezali cop na ye. Yo pe soki omoni kuna pe ke oza na cop yaka na yo. Azali na ye maboko kufungula donc azoyamba na ye mutu nyonso na cadre ya publicité na cadre ya promotion pardon donc ye aza na posa mbongo boya ke bomikata na mitu bomikata na misisa te ezalaki contrat na bango esili ya 3 mois donc azali libre donc mosusu mpe akoya akosala mpe publicité na ye ye ayebi manière na ye oyo ye asalelaka bapromotion na ye esala pasi te donc nazoclôturer na nga bana mama en tout cas la chaîne ka ndenge ezalaka kaka bosabone bopartage boaime
ekosala biso bien. Bato ya mosika bata bakosra botala pe kaka bolanda pe kaka eza nango bongo alobi siko tokoyoka susu oyo bakotya susu balife na bango azwi kiti afandi abandi kobetela mbela abandi kotoka Karine abandi koloba n'importe quoi. J'espère que moto nyonso asi alandi yango ala lupe à la lettre. Karine Mokonzi asi alobi donc moto susu ko aya susu ko contredire te pe aya kokosa susu te parce que moto nyonso afungoli matoi asukoli matoi très bien ayoki yango très bien ezalaki na cadre ya promotion publicité. Donc cela veut dire aller mbongo na ye o bayokanaki aller contrat esali nini esili. Donc masolo esali nini esili abu pia. Donc Karine Mokonzi azotala sikoyo promotion ya Ferregola ya Arena Adidas bokende ko soutenir artiste na biso ekosala ye bien bo soutenir 4 jours eza soso mosika te ke boza na distraction kolanda kama Karine aye koyebisa bino busolo bino bolingaka vérité alobi vérité yango wana